Bonjour, bonsoir, Balandi, soit des shows d'Enar TV. Merci Nabao Balandi des shows d'Enar TV. Ce que Ngamba Aliboso, n'hésitez pas à s'abonner sur notre chaîne des shows d'Enar TV. La réalité. Tu es tous sur là ensemble, kakande tous sur la ranabino. Na kolingana rappeler mutumoko cha cloche de notification. To banda déjà ba émission en direct yo zotalate. Et le réseau ça là que au raté sa cloche de notification. Cloche de notification ça veut dire ngongano il faut na des traces likolo, des signes de vibration wana. Kande bazo expliquer. Ce ngongano eza bongo na des signes likolo oza dans les bons, c'est que message est concerné yote. Mais ce qui ngongano eza na des signes te toucher lisusu ngonga pour la deuxième fois ou toucher ngonga wana pour la deuxième fois. Ba on peut so des options. Personnaliser na toutes. Toucher sur toutes. Ou accepter sur toutes au mona bangongana, au mona ngonge chemba amo dessine likolo, c'est bon. N'expliquer pour batuming bazo benga tozo raté ba émission. Voilà pourquoi zo raté yangwana. Biso tozo sala chaque soir émission en direct. Toke na sujet na biso. Na kolinga papa mama simba na boke bi omona ndenge nini escroquerie ezo salama. Mobali moko a escroqué basi misatu. Abotisi bango bana. Bango nyonso abali mutute, bango nyonso batikali na mupepe. Problème eza boy. Maman na biso abenga na des shows d'Enar TV, maman azolela. Maman lobi des shows na zayi na Kinshasa, na zwa kipe ba accident kaka ya bolingo. Bref, na ye kokoma na poto. Maman akomi na poto, maman abi des shows na vanda kinga moko. Na zela tina kokuta no ya bien autre ça na reste des jours. Maman zalaki na 35 ans d'âge. Maman lobi des shows en entendant na zela nani o nzamba lingaka tindelanga tout ça na reste des jours sur terre. Maman ekokuta na papa moko divorcé. Maman lobi mobali ayeko linganga ayebisinga za un homme divorcé a divorcé tout consort ka ndenge zalaka nga pe na oluka mwasi a bien to vanda na ye. Bref, bayeko lingana na maman na biso bayeko vanda esika moko. Makambo ebandiao. Maman lobi des shows nzoka mobali azaki na basi mibale déjà zayi na bango. Aye kolinga maman na biso kolo lisolo 3e landa oyo kasiko ndenge nini escroquerie ezo salama. Maman lobi des shows tango alinginga aye kolaksanga première fille. Alobi aza cousine na ye. Batambola na fille wana aza cousine na ye. Alakisi ye deuxième fille. Alobi fille aza congolaise mais azara na mukanda te, azoluka mukanda mais aza na mbongo kofuta ngati po mobali. Aza na nationalité ya pays o bazali to tanga pays te. Mobali ne loko azaki na nationalité alobi congolaise ami bale ba otambola na ye congolaise wana aza na mukanda te nda yaki kobondela ye apese mukanda bayokani na congolaise wana boye congolaise apese mwana ya apese mukanda ça veut dire congolaise azozela soki azwi zemi aboteli ye mwana ya apesi papa mwana mobali apesi ye mukanda yaya bokomi kosala les chances abana na mikanda. Mais il y a un problème sérieux, puis un problème sérieux dans les jours à venir. Comment on dit à l'échange des papiers? Changer l'enfant et les papiers. Ça dit Congolais a repêché moine, il a repêché Congolaise mukanda. Bref, tous on a 3 basi. Papa maman na biso abi des shows, ceux qui bakutani na Congolaise wana wa lobaka botele moine basola ka Swahili. A kosa Congolaise wana keno, maman na biso kolo lisolo aza sénégalaise. T'as l'escroquerie. Cousine. Contrat mukanda na mwana sénégalaise. Maman na biso kolo lisolo akosa bango nyonso mibale cousine na congolaise wana ke maman na biso kolo lisolo aza sénégalaise. Basala na ye ba affaire. Po maman na biso abi des choses na ndeko koteka bilamba, ba veste, ba sapato na sala mwa business na nga ya bilamba ya ba papa. Akosa ka cousine owana aza sénégalaise to sala ne ba affaire ya mamba koteka. Akosa congolaise mususu wana zela mukanda oyo sénégalaise to sala ne ba affaire. Akosi mama na biso kolo lisolo oyo kuna zela contrat ya mukanda aboti mwana na pesi papier ya pienga mwana. Akosa cousine bango nyonso misato okinde na expliquer ao jouer basi misato.
Yo ka webi mo bana basi il faut boza mayele ba mama il faut bo fungola misu na makambo to loba. Comment ata kozela libala ngo ate sengwa libala. Yaya ka pona kozela libala. Bino misato. Bazo kosa bino kaka boye. Me ba yeko bandeni ke ba kosa bango. Ezena mukomsu mama na biso abi de show na yeko kuta na mwana mwasi oyo aloba akazela ka bota mwana pona papier. Wana basi baboti mwana. Mikolo ekende. Baboti mwana yebisaka eke non aza mobali toza vivre na ye makangu na nga toza aki na ye. Caractère mabe abetanga kuta bukanga likolo to kabwana. Ndenge yaki koyeba. Mais ayebisaka mama na biso ke o wana aza fille azozela kaka mukanda so apesi mukanda ya chanze na mwana bapesa ni papier o ya pesi mwana. Mama na biso abi des choses graves. To vanda na mobali plus ou moins 4 ans. To tikala ko bota te. To bota na été to vanda ki vie commune. To za na ndako moko 4 ans to bota te. Du fait que na mona mobali escroquerie eleki. Très escroc. Et no senga to swani to zongani to swani to zengani. Mama préféra ki ba kabwana. Kaka tango ba koma na suka po ba kabwana mama tombe na zemi. Mama kwei na zemi ya escroc. Bref, ba ko vanda na mobali ba ko bota mwana moko. Maman na biso abi des choses to vanda na mobali problème sur problème, chose grave. Mobali yaki ko sala voyage mobwe na Kinshasa. Ake na Kinshasa, kuneska kenda na Kinshasa ake ko linga mwana ya famille ya mama na biso kolo lisolo na niveau à Kinshasa. Amemaye na hotel, soka aswaye te to yebite. Mais maman lobi ezali kaka louche. Ya kenda na Kinshasa amona ka famille ya mwasi te. Mukomsusu famille mwasi bazole cannabis na mwana bango mwasi mwasi habite mobali ya mama tel ou bien ya tantine tel avanda na hotel oyo famille babi tien comment yo koyeba ka avanda na hotel oyo tandis que biso to yebi esika ya zalate soka ye na Kinshasa luka ne biso te to moni pe kote azate yo oyebi ndeni ka za na hotel oyo babenga mwana bango mwasi ba meki ko vandisa ye ba serré mwana bite abenga nga amemanga na hotel apesa nga kutu 10 euros bo salaka te mwana bito salaki te. Mais comment expliquer yo ke na Kinshasa famille mwasi oluki bango te mais on préfère luka mwana bango mwasi o memieti na hotel kote ovandaka na suko kabeli $10 et pesaka mwa makele na niveau à Kinshasa ba problème ebimaki ebele ndeni yo za na Kinshasa oluki biso te mais o préféré ozwa mwana biso ya mwasi o memaye na hotel kote yo zalaka et pesa mbutu. Maman lobi des shows na suka nango mwana mobali oyo voire même mwana na yemoko a mwasi tant mwana yeko koma na 6 ans mwana banda okendo vanda pa papa avandi pa papa mukola yeko zongise pa mama e yeko koma na muko mususu ayesu ko zwa mwana ya 6 ans po kende kovanda pa papa ka ndezalaka apesa po baboya naki pona ba comportement mobali ba yeko kabwana mobali akendaka atiki na mwana yeko kola komi na 6 ans. Na 6 ans wana mwana kenda kovanda pa papa tant mwana zongi pa mama e ko sala ke papa ye lisusu azwa mwana akende susu kovanda pa ni mwana bi yebsa papa atika komelanga malombo yoka makambo ezebele mamba ba mabalo ya nzela ba mabalo ya ba plastique to lo bango mikonyoso ya il faut faire attention. Papa akenda ko fiba mwana na ye mabele 6 ans na ebite tanto ando sakana na ye e koza na on peut fort possible bazo sakana mais mwana lobi yango pa mama bon to ebite ki koza pe sakani si mwana to mona pe papa mso azo sakanisa mwana afibie mabele est-ce que ko fibe mabele na quelle tension wana nga na ebite nga na opesa bino kaka histoire bino nde boye ba kopesa biso ba réflexion et là on dit to nga to lo banakati mama na biso lobi des shows mobali otokabwana na ye comportement mabe mobali akosanga mwasi ya liboso cousine nzoka zaka cousine te mama ye koyeba ke mwasi ne mwasi abengaka cousine nde mwasi oya kobala na vie po azwaka ye na famille na bango depuis ba âge mora mike bazaka na ya ensemble famille balobaki azela ya pusana akoma mwa mukolo azwa maturité bongo abala ye apresentaka mama na biso cousine oya mibale akosaka ba papier makangu baboti na ye mwana moko voire même bakebota deuxième enfant baboti deuxième enfant bazo continuer vie na bango koto ya boti mama na biso mwana moko ba problème sur problème ake na Kinshasa ake kolinga mwasi ake kolinga leki na bango na Kinshasa ba problème ebimi bref ba eko kabwana bazala lisusu te mwana kenda pa papa na etango akomaki na 6 ans keta la papa azo sakanisa mwana wana ndenga na ebite bino mo bo comprendre koto wana suki koza nini
papa akomi komela mwana na ye ya 6 ans malombo. Est-ce qu'amélier mabele amélier malombo wana na ndenge kaka ya kosakanisa mwana to amélier mabele sur quelle tension? Vraiment wana nga na olobelo kote nga na pesi lisolo bino mo ba mama bo meka ko comprendre ngo bino bo pesa biso ba commentaire sur clavier. Et ça li mawa pasi na soni mama na biso lobi de show beta yanga lisolo ngo wana na vanda ki na nganga moko mobali ya ko linganga nzoka mobali azaki escroc mobali a joué na basi misato ya liboso abengi sénégalaise ya mibala lobi azolanda kaka papier ba osa les chances ya papier na mwana ya misato cousine na kati wana abali pe mutute a escroquer bango nyonso oya boti bana mibale aboti mama na biso mwana moko cousine kuna pe nzimwanka eloko moko esalamite escroquerie sur escroquerie bakabwana histoire na bango esuka wana mama lobi de show lobela bandeko basi bayeba bayeba kotala mobali nini azopusa na pembeni na yo nde tina tobeti lisolo yeba mobali azopusa na pembeni na yo comportement na ye eza nini relation na ye eza nini ba promesse na ye eza nini abimaka wapi autaka wapi mama lobi de show ka ndingo lobaka o eyela ba misusu te nga pe na pesi yanga beta ngo ba mama bayoka beta ngo surtout bandeko basi bazwa mayele nga bakosinga babotinga mwana mutakosinga ajouer na biso misato na mbala moko koto ya zobota pa na nga zobota kuna pa azokende kobima na mwasi mususu soit disant cousine et sali mawa pasi na soni mama na biso abi de show meka kolobelango yebisa bandeko basi bazwa mayele voilà otenga toloba pona mama na biso yango wana yo okikoloba nini na kati conseil ni yo okiko pesa ndeko mama pe conseil ni yo okiko mi pesa yo moko yaya to sa ba émission au pas pour les sentiments mais ndeko okiko za na mutu moko ayelaka yo ya ba histoire aboye akosa yo ba cousine akosa yo to saka na bango ba affaire akosa yo oya za ka sénégalaise akosa yo o boye na boye ya c'est le temps de comprendre c'est le temps de tirer une leçon toujours ça la pour mutu na mutu azwa leçon yo leçon ni nozui na kati toyebi batu mingi bana ba relation moko comment dirais-je ba relation moko bidon ya ba marque ya boye relation ezanga mutu na makolo mobali moko ayaka kaka kokoso akendaka ayaka kaka kokoso akendaka yaya zwa mayele olioko ya kozwa mayele na sima ndenge mama na biso azwi mayele asi aboti mwana nde mayele zongi trop tard orobota bana awa oboti bana awa oboti bana awa trop tard aye kobota mama na biso mwana na 41 ans d'âge mama lobi de chokaka na suka to oke na koboyana na zuizemi mama zuizemi mama abota mwana komi na 6 ans esali mawa pasi na soni yaya ndeko mwasi ndeko mama zwa mayele oya landaka yo oyebaka ye bien ezaka ba émission tozosala po ba erreur elongwa tokondanaka mutu te de show bapesaka ye lisolo ya yebisi bino eza lisolo de show abimisi na mutu na ete bapesinga na pesa bino boyoka ba oyo ekomeli bango te ekomela bango te pesa conseil na kolo lisolo oki koyebisa ye nini yo pe na part na yo ozwi leçon nini yaya keba oyo alandaka yo oyebaka ye bien toko sepela ndeko moko obali pona libela ovandi na mobali moko ke oya kokweya na ba problème abwe abotisi yo ake lobi kuno komi ko telengana na mwana ata toza na bapoto ezalaka moi bien moi respect oboti bana na onyoso na tata moko oboti bana na onyoso ensemble ezalaka moi respect ya moi si respect ya famille voilà pourquoi tout ça ba émission abwe pas pour les sentiments mais poto longola ba erreur abwe elongo yaya na poto ba escroc ebele na biso mibali ba escroc na bino pe bana basi ba escroc mais to luka sikoyo to bongisa to longo l'esprit ya escroquerie ya kobebisa ba vie ya baninga. Voilà notre ambition sur des shows d'Enar TV, rien que la vérité. Oh to nga to lo bapona mama na biso yango wana yo zwa ya yo part nga pe na zwi ya nga part o eza pona bien pona yo sai nini ozwi o eza mabesa nini boaka o eza na mato ya koyoka sai nini oyoki benga des shows d'Enar TV na ba sujet ya bien ya boy to lo belango o ekomelu ekomela ba misusu te numéro na nga ngwana ezo défiler gravé na WhatsApp partout ozali benga nga pesa biso lisolo to longola ba erreur ate komaki pa na yo kotika te komela baninga c'est pas bien to pesa ba témoignage tozolobela kaka ba échec te même les avantages ceux qui posent na lisolo a bien o ezana avantage ya vie pesa to lobelango biso pe to landa avantage o yo zwa biso pe to landa likolo na yo poto zo avantage et ko sala bien voilà o to ngato lo bapona lelo ngo wana kobosana te le plus important partagez votre émission pesa bande comme suspect batala to comme belé
toya na masolo pe belé tant to ko mebele masolo pe ko mebele. Voilà pourquoi pe to senga partager to longola baninga na erreur. Aimez commenter votre émission. Ezalaki abino humble serviteur. L'homme de bonne foi, zala branché ba émission ezakoya. Fais sa réponse. Ciao. Voilà, merci. Ciao.